Ingeta. Journée un peu pluvieuse, hein, parce qu'il fait déjà froid. Donc, on peut même pas parler de l'hiver. On est déjà en plein hiver. Donc, yo mutozo bimandaku, latara malamu, kolata na nenga lolendo te. Au moins manteau moko. Les manteaux sont faits pour na batu bazana mituka. Parce que les gens ont vraiment kilo mingi teza léger. Vous voyez na gacha mutuka, bon voilà. Bateau bazo tambola na batrin banini porter des doudounes. Hein, koufasoni, comment on passe. Alors les gars, pour vous dire la vérité, parce que là, je peux vous dire que le combat continue. Donc voilà, le combat continue. Hein? Et là au moins éviter. Ne vous en faites pas. C'est la France qui a gagné. Ok? Et non Fali Poupa. C'est la France qui a gagné. Et non Fali Poupa. D'après quoi? On est en France. On est chez les gens. On est congolais. On est chez les gens. Ok? L'idéal, c'est d'avoir toujours cette performance et la bonne santé. Ok? Car Dieu agit de sa manière. Ceux qui ont très très moko, ils ont traîtrise, mais ils ont combat. Parce que moi, je vous signale que le vendredi, c'était le 24 novembre 2023, il y a eu plusieurs arrestations de beaucoup de combattants. Avant même le jour du concert. Il y a eu plusieurs arrestations. Moi, j'étais au courant que les samedis à 18h. Parce que quand j'ai lancé plusieurs coups de téléphone, pour Nabenga, Nani Boye Wapi, oh non, téléphone a été. Nabenga Motoboye, téléphone est éteint. Nabenga Master Boye, téléphone est éteint. Oh, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Toi, on a combat et puis nazo benga bino et vous fermez vos téléphones. Na siligi kutu. Donc, je n'étais pas au courant qu'il y avait des amis, oh, bah, qui déjà na détention, bah, bomba qui bango déjà, depuis le 24, je n'étais pas au courant. Bah, te belé pe bazana qui est au courant. Vous comprenez, les gars? Mais c'est pas ça. Bah, ça, les logos, mon côté. Ils sont lâchés, mais bah, ça, les logos, mon côté. Motif, mon arrestation, na bango, et mon anité. Ce sont des gens, oh, lobby, bah, bengayi, bango, bah, opposants congolais, parce que, bah, négoté, mais la Kabila. Les lots, bah, commis, nuisible, parce qu'ils ont intérêt à francité. Alors, on croise les bras, parce que, mboka aneza ya biso. Mboka aneza ya biso. Bitumbo yo ya boycotter ba concert, ils ont vraiment la kati ya agenda na bisoté. Notre élite n'est pas de boycotter les concerts, mais ceux qui te boycottera ba concert parce que to moni qu'on a un peuple asa immature, assez lesaka mingi na ba désir moko charnel, azwaka makambunaye au sérieux. C'est pour cela vous voyez na ba diaspora belé les alliés en France, c'est la diaspora congolaise qui est la plus pauvre. Baso kwa kokende liboso te, baso kwa kosala eloko moko malamu te, parce que bali ko plonger mingi na distraction. Na milangwa, basi, kimoyibi, ba divorce zanga ba cause, bana bazanga ba tata, ba biloko moko, et vous voyez qu'il n'y a pas d'organisation. Lobbying moko ya makasi ezalité na niveau ya diaspora congolaise. Yangwana tolobaki, bon voilà. Et sengel na biso to empêchera bango ba makambo susu oyo ezomema bango na distraction. Entre autres, ko sambela tango nyonso sans cause. Entre autres, ko kende na ba concert parce que biloko wana ezo distraire ba congolais mingi bazo zo objectif te na maboko na bango. Yango et comment que tozo pekisa ba congolais bo kende na distraction te. On n'est pas contre Fali Poupa ni Jibem Piana ni Weranson, ce sont des frères congolais. On n'est pas contre eux. Mais c'est à cause d'eux aussi, ne binope boza plongé na ben ya buzoba. Na buzoberi. Vous comprenez? Buzoberi moko ezoti na bino, bo réfléchir te. Boye bate ni nezali boso na bino. Hein? Ezali pas si peu mawambingi. Vous comprenez rien. Bozo quand ça combat na biso ezali lutte contre les concerts. Non. Non. Est-ce que si bon mon abiso toke concert? Tobo toke na bar, moko to na boîte, moko toke ko mela toke ko seper. Moi si je vais boire un vin ou bien un champagne chez moi,
na ndako na vin nanga na funguli champagne nanga na tiena mwa kopo na meli mwa kumoko na vin nanga to participer na babuzoba na binote parce qu'on est des gens qui réfléchissent bato bazomona passer eza na ngambo bandeko mosusu oyo baza bandeko na biso ba congolais. Les gars, minimum de respect na bandeko yo bazali ko souffrir na est ya Congo. Ce sont nos frères. Et moi je me pose même des questions na katia wa ya diaspora. Bateau bazali kutuke ba concerné. C'est-à-dire nos frères chers ya est. Ils ne parlent pas, ils ne manifestent pas. C'est comme si Makambango était ali bangote. Hier j'étais étonné, voire même épaté. Il y a Ndekomoko qui m'a appelé depuis Kivu. Alobi ke bino bozo pekisa concert ya fali pona nini. Yo moni biso na est awa malgré tout tozo kufa tobina kaka. Biso na est ya malgré tout bazo boma. Toku tobinaka. D'ailleurs na matanga na biso tochaka banzembo nzambe te mais tochaka banzembo afali. Et c'est quelqu'un moto azana est aza koyebisa ngai. Alobi ke biso awa na est awa soki na matanga tochaka na biso banzembo nzambe te ndenge bino na Kinshasa bosalaka. Tochaka banzembo bafali bawera bajube mpia na ti matanga ekopanza. Ngana yebise parce que boza banyama. Parce que boza banyama. Soki bazo boma bino baboma nde nyama. Peuple mosusu akolinga biloko wana te. Omoni biso toza bato toza éveillé. Toki kotambola lokola bino te. Na matanga boza kobina. Ah c'est pour cela omoni yango passe na motema ndenge bato bazo boya na bango concert yo lingi concert ebeta. Mais tozongana no mwa moke na tala mayele na yo. Yo lingi fali abeta mais oza na est ya Congo. Okokota concert en ndenge ni. Abio no atana kokota te na lingi kaka beta. Mais oza na raison te. Pusinga raison nini yo yo lingi okota. Oza na ticket. Abi no nga oza na ticket te mais na lingi kaka beta. Voilà, ba cerveau aboye. Oyo bazo kata mituna ba Laurent Kunda tango nyonso. Yango moni e basela ka bango pe de nationalité. Parce que bango mo basa ko se comporter na bonyama. Na bontaba. Moto azolo bana ngai na koti na IP na ye, na koti na générateur, na système moko informatique to utilisaka. Nangina tala IP na ye ezali si réellement za na est ya Congo et ça m'a donné vraiment que est ya Congo mais comment en anglais Congo East Congo. Donc azaf maintenant na est ya Congo. Pour na côté na IP na ye. Donc babloko ndengwana ezali ma wa pepas. Biso za ba anti concerté. Toza ba anti concerté. Alors pour votre information, bah Ange va accueillir l'école, donc je les ai accompagnés, bah Ketchik bien, bah on y est donc c'est une bonne nouvelle. La quantité il est le rosala moi bah nuit, bah fan en a parlé, boyna boye, parce que boye bien tout faire en apoto wa, ni on se allé na calcul il y a un plan de temps moko na moko. Donc moi je dépose mes enfants le matin à l'école et ma femme le récupère à 16h45. Vous comprenez? Donc à 16h45, c'est ma femme qui le récupère. Et Ngaratiki bango na tongo na 8h. Donc ceux qui va faire nanda ko ezaka ate moko na biso azape nandako. Donc to tika bango te batikali bango moko ndenge bato bakendai ko sala na concert bakangeli bana na kati ya bandako bakena bango concert. Basaki ba parents moko irresponsable. Nansi boka ki lisolo ya ndako ezikaki na mwana moke na kati mama na tata bazaki na concert à Fali. Et en plus le même soirée où il fallait à Baznek au presté concert na ye ba jeune ya quartier ya nei ba ko cambrioler ndako na ye. Donc ils ont tout pillé. Ba bijou na ye, ba sapato na ye, ba bilamba nyonso somba ba pillé ye, ba longoli ba télévision na ba mire, donc ba salier ça ba senzi. Alors je vis pas mal de gens qui m'envoient des messages comme quoi oh c'est Bokechu qui a fait ça. Et les gars, bino boye ba Bokechu. Boye bien hein. Yango bolo ba biloko wana. Donc vous croyez qu'il y ait d'ailleurs pour votre information, Fali n'a pas de maison ici en Europe. Fallait à Zananda côté à foutre la moi appartement moko na nei wana.
mais Bokechu azana lopango. Boki notana Bokechu azana lopango. Lopango na oloba appartement te lopango. Bokechu azana lopango appartement te. Alors sozengelo wa koloba koya koloba n'importe quoi te o Bokechu mutake o cambriero o bakangaki Bokechu azo pie ndako ya fali pupa ndako ni azana ngona poto. Bomona ki ndako ezika kina Kinshasa est-ce que ndako ya star ya munene ozala ndengwana ndako ya salite ndengwana bomona ki ndako ya falite bino mo bomona ki bilili eza na YouTube tant Koffi Olomide si on parle de Koffi Olomide ba bandako il est le seul na rolo bana Congo wana parmi ba artistes congolais il est le seul eza makamba obeta masola falite o bakenda ko cambrioler ndako na yeba combattant yo mona déjà combattant za moyibi. Donc l'on venant à parler na yo ono yiba bakiti afali. L'on venant à parler na yo ono yiba TV afali. TV ngweza marque nini. So eza Samsung ngapena na Samsung. So eza suki nini nyonso yango na to saka ngona bandako. Nga unazana ka bamba na TV ya 200 pouces kiledi. Tile ona na tango na mérité. Tile lo una na fungula yango te na ba carton na. Allez, sikoyo. Mais vraiment na éviter Bio kasi TV na potozani. Na rozo même il y a crédit payé 10 fois. Car si on a démarré moutouga na kei, je vais dimension boy TV dimension boy ba pesingai. TV zéro côté. Bilamba c'est normal. Nga pe baiba nga bilamba. Baiba nga presque bilamba nyonso. Na bandela ko somba bilamba zéro, mais na koma na ngute belé ko leka na saka na ngo liboso. Donc botika ko inventer ba makambo zanga tina o Bokechu asali fali boye Bokechu boye. Certes il y a eu de vendus au sein du combat qui ont balancé d'autres gens. Certes il y a eu de vendus. Là je cache pas le mot. Il y a eu vraiment de vendus, beaucoup de vendus. Oh bah yiko parce que ngambi la kanginga ipe na télémisinga tu fais quoi moi non ngana yoko sala reportage il y a pré-événement. C'est-à-dire prévenir ali avant concert et banda parce que ngana okota na concert. Oh non, il faut zalaka na billet ngabi. Oh. Naza na billet ngam na okota na concert. Est-ce que tu as de papier avec toi? Ngabi oui, j'ai mes papiers. Na kamati mikanda na pesi. Ba bimisi liste moko boye. Batali na ba kombo wana na liste na kombo na ba moni kezalité. Alors liste wana ezaki ya nini? Donc liste wana ezali liste batindela ki mbila. Akanga bato nyonso bazana kati ya liste wana bakombo na bango na kati ya liste wana. Alors nansi live wana ezalaki en direct na expliquer ki bino esika wana ba combattant bazaki na mato ya koyoka esengelaki ba yoka et puis na yisu ko sala vidéo musu pour dire que bon les gars mbila za na liste moko so kombo na kati wana bati ona frigonnette bakena yo. Alors moi mon nom ne se figurait pas dessus. Ozomona donc tozaki déjà vendu bien avant parce que le 24 déjà bakangaki batebele et moi j'étais pas au courant na koye bango samedi na pokwa que non il y a eu des arrestations ba côté li batuti na bandako balandi batu misuti na bilibanda ya misala na bango donc silisi boulot kaka bon beko monsieur yo nani ongai boy bo ba kocho na frigonnette OK batu batiki ba voiture na ba parking ba boulot donc on était bien vendu, vous comprenez. Donc, là au moins bébité, parce qu'il y a eu des informations depuis lobby dimanche qu'il y a eu beaucoup de gens bah libéré bango déjà basonga ina banda kuna bango, Dieu merci. Aluta kontonua. Aluta kontonua. Et là moko bébité, la lutte continue. OK? Ingeta yabino ndeko Google. Ingeta ibobo. Nakanisi na yego sala moi prospective moko ya moke na yeko recadrer moi moke biso moko ba résistant combattant moi moke parce que ndenge na bisaki bino une réunion hyper réunion s'impose. Il faut tous aller sika moko to sangana. Tout ça la demande même en amphithéâtre il y a Saint-Denis. Tout ça la demande, tout bengana, tout kutana, tout pesana ba makanisi. Tout ça la réunion moko extraordinaire. Donc voilà. Tout ça lobbying moko ezana ba moyen so et logo moko ko ikoleka la biso ezate au plus vite possible
to benga na biso nyonso bande kwa Londres, bande kwa Belgique, Hollande, Espagne, par-ci par-là, de par le monde, to sangana awa na France, na amphithéâtre et à Saint-Denis. D'ailleurs, bao bazana association, ils peuvent le faire et vous allez même payanter. Donc vous allez ngolo mo ya ofele na niveau ya ministère ya culture. Alors une réunion s'impose vraiment. Donc ils allaient dans l'urgence to bengana, to sangana, to kutana manase mwaka na pisio mbote. Bon voilà, yambo etena ko kokota na makanisi na ngai na pesi bino nyonso bambote mingi, bambote toza na combat. La lutte continue, comme disent les Portugais. La lutte continue. Et l'homme est bébité. Na kosenga na bandeko nyonso oyo bazalaki na détention. Na kosenga na bandeko nyonso bazalaki na détention. Ba téléphone na bango, ba carte SIM na bango, ba utiliser yango lisute. Donc ba téléphone na ba carte SIM. Parce que ndenge ezali wana barobandozala sikoyo à l'écoute. Barobandozala à l'écoute à chaque fois, même na ba réunion, bisika nyonso bazali même na banda kuna bango bakozala à l'écoute. Et puis bateli bango mayanzi na bilamba o balataki. Bateli bango mayanzi. Donc mayanzi eza ba pis moko ya mikie minuscule. Bako kocha na tio ya porte ceinture ba stiki yango ne kangami ato sukuli na maya moto elongwaka te eza ko enregistrer position na yo nyonso sous forme ya GPS localisation. Donc voilà, on était trahi, oui, on était trahi. Likambotelo et bebite batiaka libolo boko na libenga ya zoba mbala moko. Et baebaki ba stratégie na biso. Baebai ba stratégie ngana ebisa yibino balobai ba kokanga batu ba refouler bato bakangi, ce sont des warriors. Ba oyo ba ko refouler, ce sont des warriors, eza ba combattants te bomona ba combattants nyonso. Ba liberaki bango 91 77 Paris Saint-Denis ba liberaki ba combattants nyonso. Et puis na dossier il y a détention ba commis pas de poursuite judiciaire. Pas de poursuite judiciaire, c'est-à-dire que Zaka appelle moko mokonzi mutasalaki que bombelanga mutoyo. Batelanga mutoyo, ba bombi yo pendant 48 heures après ba libérer yo, ba pesi dossier na yo, ba commis pas de poursuite judiciaire. Or de détention nyos. Na niveau à France, na législation française, détention nyos ezalaka na préjugement. Ou babengaka interrogatoire devant un OPJ, officier de la police. Détention nyonso. Soki bakangi yo na butu, yebaka ke na moi vers 8 heures, OPJ akoya ko sambisa yo. Basalaka babenga ngo interrogatoire. Dossier wana OPJ atindaka ngo na niveau ya procureur. Procureur akotinda ba magistrat basala enquête pour na likambo yango. Après bango ya kobenga juge d'instruction moko Tommy Balé oyo bakoya kosambisa yo sous 48 heures. Ezalaka ndengo wana mutu moko te bakanga na détention bafungola porte babimisa ye na France. Okupase kaka liboso a OPJ olinga te omata okita. Metala bandeko oyo bakangi bango na tongo nango OPJ aye olia passé bango na interrogatoire a ebisi bango albe wumbuka boke na banda kuna bino. Alors biso pe to ba député to ba tamayele bilamba obolata ki wana fo bobwaka ngo bobwaka kutute me bosala ngo cadeau na ba clochard comme ça lianzo bateli bino na kati ya bilambo e bana ko localiser bino et localiser gande ba clochard ba SDF et puis ba téléphone na bino il faut ko changer yango na ba carte SIM do ba numéro wana bobosa nango bo changer ba numéro musu ya sika. C'est hyper important. Alors on était vendu ngana ebisaki bino déjà nga bakanga kinga na première barrière zaki ba policier ya balateli ba gilet jaune, deuxième barrière zaki ba policier balateli ba kagolo ba ninja, troisième barrière ezalaki ezalaki gendarmerie nga bakanga siko na gendarmerie tellement na lataki bien ezalaki très classe
babulai lokola kenga na ke concert et puis na caméra na salaki nango babulai ke na ye concert sko gendarmerie nda ye ko interpeller nga babimisi liste moko boye bazwi carte na nga résidence batali kombo popo bamoni kombo ezate babengani nga babengana nga baconduire d'ailleurs bomona bo na ebite so na filma ya ngona olukango baye ko fungola nga ti bouche de métro babengani nga bakoti nga na koti na métro na ke. Donc pour vous dire que elo mo ebebité bate bele bazolo ba ke non manœuvre na bino eza bien te il faut botika batu babina batu ba sepela na quand temps bobina na ba fête na bino ba combattant ba ka ko pekisa bino te na Monate na Paris na Bruxelles na Madrid soki wapi batu bazobina ba combattant ba ko pekisa bango non. Et puis ba combattant baza contre Falite ni Jibempiana ni Weranson. Ba combattant bazande contre bino la population congolaise, vous de la diaspora congolaise. Soki boye bagate. Bo créer un inverse. On est derrière ba Fali. Basa musana bango. Mais tozande contre bino la diaspora congolaise. Pourquoi? Parce que bongo na bino ezana touf. C'est vous qui décidez. C'est vous qui dites oui ou non sur l'amusement. Pour fallait attaquer Youare na samedi dimanche, ceux qui bobi to futa sigete, to yate, en sampiaka, en zonganda ko ya mai na misu. C'est vous qui détient la clé de dire oui ou non. Les artistes étaient na vrai boule kutu nenga na obule combat, to changer tactique ya combat, nenga na obule. Siko to ba notika concert. To yotie la bino ba melomani ba piège na ba balabala. Ne na obule tactique ya sika. Na regi na ngope déjà samedi. To barricade bateau nyonso bazoya na ba métro. To benda SOS ya train moko, train kangama nzela. Ba boucher ba ligne nyonso ya métro. Biloko nyonso na to sola ngoka ka mukolo to kutana. Ndeni to ko empêcher bateau. Parce que les artistes, les alines de bino, tant d'engue ba tata mi bimba, ba maman mi bimba, baza ko sepela. Mais parmi bino, ils en a batuka le même samedi, ba koufela ki maman, ba koufeli tata, ba violer pe bande bona bango na este wana. Parmi bino. Mais beaucoup ko sepela parce que boza peuple moko immature. Immature, boza lokola bandoki. Excusez les termes, mais termes vraiment et bongi pour la bino. Boza roi bandoki, boza roi bazoba. Mais veille patriotique tout ça là, batu monsieur comment le roi distraction na bango. Ah na Google. Google a binin. Non, ils a distraction de. Et de yango moni penda nzambe wana bokenda. Chapitre moko ba répéta ngo bando zalaki mwana muke. Ti okoy mukolo, mais ozongela ka lisumu moko wana. Parce que eza genre na bino boza roi banyama. Na yo comprendre pour nini Belge azwaki système ya fimbo. Lelo nde na yo comprendre que Belge nyataka fimbo pena ko beta batu fimbo parce qu'il considérait les gens comme des animaux. Ba Congolais mingi ba yiko ba nyama zamba. Clé ya ba artiste nyonso eza maboko na bino. La diaspora congolaise. Bino nde bokoloba oui ou non sur l'amusement. Sur le spectacle, tout le monde a payé et l'eau comme on a salami batu baboy na babo kende mpiaka. Na opé sabino inedocte. Fali pour patanga beti Zénith Néel liboso. Na 2010, na mois de janvier na décembre et na mois de janvier na malili na hiver. Aye ko tia liso libaya na 2011. Abeta deuxième Zénith. Mais deuxième Zénith ya Fali. Ils ont 46 personnes na kati. 46 personnes. Yampiaka moko. Sonye sala ina ba image balakisa te. Alubanini. Ata boza 2 personnes toko beta. Mais c'est un échec. Donc, ils allaient bino de moutou go décider. Ils allaient bino la diaspora. Oh, bo sali. Ils ont bisoté ba combattant. Ils ont bino moko. Pour lobby bo elika mounene ko salama. Boya rasona ba vidéo.
oh mama boye oh babengali mutu boye na ndako na poto bande ko bosunga tolo ba bosunga te aza nyama boya asuna manga ba collecte de fonds te o mwana boya azobela maladi boye na Kinshasa bosala collecte de fonds botindela to sa so bilo wana te ya bobani ko zope ba sanction o ba agressa ki yo pa groupe moko boya bandibu ko yebisa ba combattant te vanda na ba passe na yo so yo yebisa ba combattant to ko bakisa to beti yo lisumba la mibale do na minito ndenge to zolo ba boye bo bana ko zo ba sanction mutema la moto yangi na ngo ozo tamula na nzelo moni ndeko moko boya ya makolo ko mema ete tika ya pola mbola akene ndengo na po banyama balingi bongo bokozala bongo bozana no immature condamné falite lobi ndeko moka mwasi ya ivoirien na zob sango mwana ne depuis bimaki samedi aye ko songa kaka lobi lendi nga bise siko nga salani fallait que tu bisika kendagi azo a problème moko ya munene po fungola yo mama na ye matoi mwana mwaza na age ni 15 ans mwana 15 ans bimaki samedi aye ozonga lendi téléphone ya kokangama mama yake a porté plainte contre X na la police banquette bandi mwana ye moko ye ko bima o na zaki pa ba copine nga o boy voilà biloko bolingi ya mwana biloko bolingi ya mwana na bana bino bazeme yokota bayege bele bana bele bakendaki bazongi te bazemi kokota bakozwa mikanda na sima bana na bino basalani faliye moka boti niki na agini na 15 ans eza violité bon siko tanga moni mwana na ye kena alati alliance pré-alliance ya fiançailles et suye na motema ye fali mutakobala mwana wana alati alliance lelo te eloko yo ebimisa ba problème nyonso ya fali ayi na bana wana c'est l'alliance que porte sa fille ti lelo amona mobali ya mwana na ye te modimwe mwana wana aza encadré na mama na ye na banoko na ye na bapapa kulutu na ye aza encadré et puis mwana wana aza mwana moke te aza mokolo akoki kolongwa mpe na ndako ya mama na ye ake kozwa ndako ya ye moko akomi kovanda ye wana deja uti kozwa azokende kozwa diplôme ne ya licence ya droit ye fali awa botunaka ye te fali ana poto avandaka wapi avandaka na Nei mpo Nei ezali pembeni ya Paris ozokomprendre avandaka na Nei pembeni ya Paris ndako ya chambre salon ndako wana moni alatisaka bakiti modele nanga eza chambre salon so aza artiste muda mbongo bwena asomba ndako te asomba ndako mutu azalaka na ndako awa na poto mutu asombaka ndako na poto c'était papa Wemba atekaka ngo mpe mpo banyongo abandaki kofuta te c'est-à-dire ozwi crédit na banque obandi kovanda eza na ngonga mo asalaki 3 mois 4 mois afutaka ndako te baye kosaisir yango après bateki yango banque ezwi mbongo nango leta azwi bataxe ebele papa Wemba azwaka mbongo moke. Pour vous dire la vérité, moto yo asomba ndako na poto s'appelle Papa Wemba. Bango nyonso muta asomba ndako azate. Fabregas ko na ko féliciter pour moi appartement ya muke asomba, c'est quand même bien. Fallait avant na chambre salon ndako mukie. Après na moni batu bazolo bo o fali combattant bakende ko yiba ye fallait za na loko ba voiture tamula kana ngo ya nini ya crédit de location boni crédit de location ndenge ya laka donc aussi crédit moko ya LDA mais ali ya location crédit en LDA en location. C'est-à-dire que 5 ans, concessionnaire a 8 voitures na ye. Yo a na voiture pendant 5 ans. Ce qui 5 ans, concessionnaire a 8 voitures na ye. Botala Bentley yo azalaki na Oliboso. Azalaki na Bentley azwa yango na 2019. 2019, 2020, 21, 22, 23, 4 ans. Année prochaine, Botala se bomona na Bentley wana.
nandi mpe kute mikolo azana parce que autre chose sur Mercedes so moni ok ba voiture ba somba ba boy pour assomme voiture na usine était la voiture te usine mon côté ni Peugeot ni Renault ni Citroën ni Bentley était ka voiture te bateau ba tega ba voiture ba benga ba concessionnaire c'est-à-dire moto yo azosala lokwa na koloba sous-traitante ya usine. Alors kuna ne batera ba voiture oyibo ko somba voiture te obimisi mbongo boye osombi batera voiture bongo voiture eyaka na vente ya crédit LDA et ya location na crédit sans location. Crédit location ezali voiture au lieu zalana 600 € par mois. Bateli au crédit moronesi à 400 €. Mais sur au 5 ans, au vexé n'est mbongo mo ezali 100 000 €. C'est bon, crédit sili concessionnaire à récupérer voiture naïe. Parce que durant 5 ans wana pine toboka bango mutu ba uzwa charge nango. Volant et ça la sugini bango mutu ba uzwa charge nango. Et puis tant bazo zwa ngo batia na garage ba pesho mutu ka mususu en attendant tambola nango. Yé fali na neye avanda na chambre salon. Moi si na ye na avanda na Kinshasa na bana. Awa mwano avanda na poto awa Marco Sins avanda pa tanti na ye. Akoma ko beta na équipe moko ya 6e division na Belgique. Mwana na Marco Sins. Fali avanda na poto te. Oh ndakwa fali za na ndakwa. Moi ki kuku wana soki batu soki ba ndibu soki pe ba egoza ba jita. Bake ba niati porte na lokolo boy. O ba ibie montre à 50 000 €. Tabino boy bi fali te. Fali a de lokote. Fali azalaka ne lokote. Omoni fali aza asigna contrat na label moko boy, maison de disque moko boy. Ezaka na France ya. Alors, celui ba salione si contrat ne si à 5 ans na 300 000 €. Maison et puis sur 300 000. Ce que maison nous planifié ba rentabilité na yo. Tala fali aza le seul ou a beta ka conseil. Eza lokola ozali intérimaire. Ozali embauché intérimaire. Eza lokola ozali embauché intérimaire. C'est-à-dire musalo soge sili batindio na musala mususu. Musalo soge sili batindio na musala mususu. Parce que osala te bango ba ofuto mbongo. Ndenge ezali na contrat ya musique. Ndenge ezali. Donc kuna soki bokotaki plus ou moins akotaki plus ou moins 1 80 000 €. Maison go kamata 80 000 € et puis sur 1 million et tika na maison. Donc Fali n'est pas un gagnant. N'est pas un gagnant. Il y a un moni ba américain nyonso wana ba PDD, ba 55, ba Dr Dream, bazana ba maison na bango ba label na bango. Pour éviter que l'art go bimate. So il a rebini ozala perdant, maison mutu ozala bénéficiaire. Ozo mona ba Jesse nyonso wana. Bon Rihanna tanga bandi masolo na nani abane go produire maison ya Jesse. Donc batu wana nyonso mona en États-Unis bazana ba maison na bango. Michael Jackson azagi na Sony 50% ya Sony. Abeta musique te mbongo Sony ezokota. Kaka siko nde na moni famille ya Michael Jackson ba uti go teka par na bango na Sony ba longoli ba teki yango 150 millions si vous n'êtes pas informé. Donc Michael Jackson ba kamnyo so ba nego lo ba wana pona yeza lokuta. Atika ki mbongo moko boye na compte na ezaki na Valeria plus ou moins 850 millions que maman na ye azwa villa moko ya munene na bata misala azwa bana nyonso ya Michael Jackson akoma ko vantsa bango kuna oyo akokoma mokolo amoni ke akomi na ye déjà majeur alinga kende akamati par na ye ala rapesi ye Fali pupa na rien na moni bato belé ba komi ono bokechu mutagene ko buka ndako ya Boebe komela ki bokechu. Mais tous a vendu bateau bateka ki biso ezaka ba combattant. Ba ke kote la ba combattant musu na kati ya bandako na bango na mwasi na ye na mbeto alali na
Tongo 4h du matin, mbila ye, pour à bouki porte boy à côté les combattants. Ni même que tout aux alana concert wana. Alors, les gars, il nous faut une méga réunion. Une réunion extraordinaire. To kutana, to pesana ba makanisi, to zo ba décision à makasi. On n'est pas là pour boycotter les concerts. C'est pas notre but. Nous, on est à la fois politico, voilà, lobbying. Tout ça politico, tout ça lobbying. Donc, communauté mokote na mokile tambolaka sans hiérarchie moko ezala ezwaka ba décision. Yango moni do nebo lingaka te ke boza na moi bateau moko ba konza bino et vous marchez comme des animaux. Quand vous partez même na bateau bino bolingaka te les Rwandais, ils ont un lobbying et ils ont des représentants. Ba makamunyo sezaka structuré, ezaka boniamate. Nansi ba Rwandais basé belé na France, basé belé na Belgique. Butikala na komona mokolo moko te bake komela masange sika moko basubi na babalabala. Rwandais moko abengani Rwandaise na ndaku to Rwandaise moko apesi mobali na ye 100 mètres. Si bomonango makambo elenga na kati ya communauté na biso. Si bomonango na ba Rwandais to na ba Burundais. Ezalaka na biso parce que bolingi bo vivre le roi banyama. Yango na boza en joie, alcool basi, joie, alcool basi. Et ça ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie. Eza bonyama. Eza bonyama vie ya ba Congolais. Moi si abengani mobali, moi si boye, mobali asalaka, mbongo na ye, moi si aye bakate. Moi si asalaka, mbongo na ye mobali amona ba fils de pays. Vous croyez que beaucoup sont riches, beaucoup s'en sortir? Yo si mbongo wana moi si azwaka ausana oni. O moi si azotonga lopango na Kinshasa ebisi mobali te. Bongo lopango azotonga akolala ngo. Bande kone mutu bakolala kunate. Alors bano papa, lokwa nganda kuna ngesiri na boy na ngali bala na ke kuvana na Kinshasa. Non. Eza kozala zoba. Tango zali zoba okotambola na bozoba. Eza kozala zoba. Ne sika bo bénéficier makambo ebele bo se développer bo kende liboso 80% ba couple ba congolais ba balana te mais baso bota. C'est comme si mobali yango ayebi na importance ya mwasi te, c'est comme si mwasi pas yebi na importance ya libala te. Mwasi alakisaka mbongo te pa mobali fils de paye mona na rate pa mwasi et baso vivre baso sala pe ba fêti au 20 ans de vie commune. À un moment donné, il faut bozala na Sony. À un moment donné, il faut bozala na Sony. Il y a un monika sur balobi concert. Taba scandale salami samedi dimanche. Bana botiga ina banda ku bango moko bokangeli ba porte. Lelo tala ba commissariat ndenge tondani. Mais vous vivez comment bino? Vini nyango bino bolingaka wana ya kobina ya komela tandis que bazo boma bande ko na bino. Yo mona bata este baga osala ba déclaration. Kengela na komba oyo to menaka. Okomona saka mingi balupa ba Congo batabandundu. Yo so mona bata este bazali mingi na kati ya komba oyo. Oyo bazali kuto victimiser. Ole baza la majorité na kati ya komba me bazate. Nambi ba pele belé à messenger. Moto penazo ibisanga lobi oh non, il fallait botika fallait abeta na ye. D'ailleurs biso kuna este soki to ana matanga to betaka banzemba nzambe te to betaka banzemba mokili. Mingi to betaka fali. Nabi oh Mr. Mugupa aza luswa mwana Lubumbashi ayebisaka ngake bango kuna na Lubumbashi soki ebembe babetaka musique ya mokili. Ça vous regarde. Donc biso tozo bunda na biso komba moko oyebi na koma kolota ke to bundi pena un jour to mona pena bata Goma ba bengi pena ba M23 ba yambani na bango ba mabala pe komi salama do biso bato bundaki to tigali pena na Sony batango to bundeli ba mbula na bambula bangona bazo yamba. Donc na koma omono ndire lokwa bongo ko yela biso un jour po ndenge ni peuple mbabazo bomba jour et nuit a manifesta kate na combattre nga tozala mingi bato ya este Nord Kivu Sud Kivu mais ba vanda na bandako to tuna ba misuso no to boyi ba represaille ya ba ya kokotela bango na bandako o ba ko sala to boyi ba problème ndengo na kaka balobaka
bon siko bandeko bakangi wana mingi wana bazali ba Congo ba Luba bato bandundu bangala mingi bakangaki siko bakangi bango pone lenga kokanga yo mutu ya Goma ovai na ndako na yo na moto yo mutu ya Kivu ovai na ndako no na moni na ozolanda ngo na ba telefone na ba ordinateur mbote na Jacques Emmanuel. Alors ya ona lobi ki bandeko lobi na lelo na bloqué bato belé nga na ebisa bino déjà soki mutu ayena babuzo ba moko boye koloba loba n'importe quoi na bloqué ye organizaka na bataille de pese belé na mona bango soute balube belé na zaka na bango ba ami na Facebook na mona bango te orke depuis ba comprendre que na zaka contre Chilombo ba batama siko monika na ba élection bango moko pas publier le type quand on a bloqué lobi na bloqué 120 amis il a soit na benjoka boye na supprimer quand on a bloqué na benjoka boye na gumio niembes ko kwa yenda nga wera nga buzoba te bilan ya mukonza mboka bazolo belango par rapport ya a teki goudron na isika moko na ebisa bino déjà mbala mingi ba travaux au mona wana muke na Kinshasa c'est l'Union européenne azo kocha biso ba crédit tellement que ministre ya BJP alobakate d'où vient l'argent et izo le kanongo pe ndengwana ba minéraux na biso nyonso baza ko exploiter l'état lingo ebisa biso te et combien il y a recette ou ekota na ba minéraux wana c'est-à-dire audit ezate véracité ezate pétrole na biso eza exploité na plus ou moins 8 sociétés pétrolières. Combien écoute la biso na caisse à l'État et banité au monaka mouya yaye au budget gouvernemental il y a 2022-2023 16 milliards. Oh kaka boy chiffre bo vandi bo créer chiffre na mituna 16 milliards sikoyo 16 milliards wana soki bo tiango na budget ya gouvernement. Donc bolobi ke année oyo gouvernement ko utiliser 16 milliards na misala ya l'État. Singela ibotonga autoroute bolongo la 4 milliards botonga même 8000 km ya autoroute wapi yango pour les bozolo ga investisseur baya babongse la bino inga tandis que bozana 16 milliards ya budget donc budget lingolo ba mbongo eko sala misala ya année oyo na l'état ya ngona babenga ga budget ezate ke mbongo moko evanda na caisse ya l'état te budget evanda na caisse ya l'état te budget zali mbongo déjà bimi na caisse ya l'état to ezali en cours et ce quota c'est-à-dire recette na bino par exemple ezali 30 milliards na année bobi que non année prochaine to ko utiliser 16 milliards c'est-à-dire 16 milliards on est ko za na caisse ya l'état bobi misi yango to ezo kotaka bozo sangisa po comme 16 milliards élection kadi mazo senga 1 milliard 100 millions 1 milliard 100 millions pour na ba pareil pola et puis azol tie la bato ba photo na Corée ake ko soma ba machine à les gars nga Pablo il faut tala ngo malamu to ça qui infiltré na si bande wala na ba discours ba combattant belé Chora Mboma azalaka combattant na yebisa bino déjà c'est un infiltré azambeli ya mino mibale aliaka na munguna aka kosangana biso Bokechuwa yambo komanda eso ngai mukolo na komona bino lisusu bosangani na ba Gigera na ba Babe Masombo eloko bosalaki na Bruxelles ngane na obanda ko dénoncer bino na la police na longwe pe combattant na obanda salaka pe so be mission te mukolo ngana komona bino bosali lisu retrouvailles bosalaki na Bruxelles wana na ba Gigera na ba Babe Masombo ngaba misa mo ba bisinga biyaya obi to moni papi volcan na buto akimi akoti na train to landi to récupérer boite seke mutande wanso bo moni bo gumba ye azokoma munene ya masanga ko mela masanga chaque jour bat ninga ba mela masanga weekend biso nyoto mela mois 20 mois mais ça ba weekend ça mi colonio sauté mutande wana bo moni anzela bo gumbiye même na kutena mutane ngona no tema boko no pese tante ko gumba iba hyperkit pe na vana mabele la police aoya déjà nga sina tambola ke alors babilo wana ngona
il faut kotika yango bolongola ba sentiment na bino n'époque oyo RCK ebandaki koduma avec Res Kazadi ntango na bandaki kodénonce ke Res Kazadi aza mbeli ya mino mibale aza candidat président bomoni bisika osala campagne mais famille Tshilombo moto misi mbongo wana mpo na ye yo mona asu mwasi na ye na bana wa bango nyonso bakendaki Kinshasa te azotongisa même hôtel ya monene na Kinshasa Res Kazadi sommaire okomoneka toujours na Gare du Nord toujours na Châtelet toujours na Barbès lelo akombe kotongisa na hôtel tala ndenge bazosaka na mbongo ya peuple e bino bozobetaka maboko na biloko ndenge wana candidat bomoni bisika osala campagne baza ba bouclier humain ya Tshilombo pour ba créer nguma ba créer désordre moko boye tricherie et salama objectif na bango baze belé candidat muso na moni opesa meeting 4 personnes ba telemi liboso na ye eloko ndenge wana oyoka soni te oyoka soni po baluki ozongi na ndako no mais il est là azopesa pe meeting bato baza koseka na sengi na bandeko nyonso bazaki na détention ba changer ba téléphone na bango na ba numéro ba téléphone bo utiliser ngo lisute ils à l'écoute et puis bilambo bolata ki wana bolata ngo lisute boka bango boka belango bato balata na bango ngo donc la lutte continue et loko mo webebi na ngote loko mo webebi te la lutte continue togani ingeta